nalobi na bino non aleza mambo etali génération sans conflit nalobi nazwaki penda appel okito panda shala na lukapa na esi bino keno tango olingo bunda bitumba ta na famille na beta moto na famille na bino ponso oza mutu ya yambo avant obunda omitala est-ce que na tongo osaka moi là na raisonné moi na koli migolo na yebite azoli a potopoto nini parce que tondi on sentit que oui mobali penda na ba que non mona muki abeta mbonda bakolo ba binaka ta na zwaka révélation ya komi benga notable pourtant na tamboli na sankuru bakolo mona basokoli mona bango balobi te yo go le kabweta mai ya sankuru eza mai na bino ola professeur sankuru zoka professeur sankuru na mai pe ya munene oba bato etambolaka de terre munga babelaka mutu amboloko mais baefinga avocat sangambo akasai banano na lubefu okoti na rivière lubefu na koti c'est-à-dire que non l'hippopotame abimi liboso babisi oui oza pena makila na biso c'est non abotami na sankuru te soto na komi babi oui mwana ya Berton aye awa siko yo penda awa oka sa rivière lubefu te ngabi tasko yo boti mwana na bakisha sawa bakena mwana tina fleuve bakotsa esiko na man imagine toi bino bandeko bobotami na bakisha na bangalema ba mama yemu penge Fofana koti ne bali abima boy ba mwa l'hippopotame penda boy na sima mo Algérie moko alingala facile muluba liba ala makambo bien potensimi quand même oui ko fongola rekite l'hippopotame za bien comme on a livre mais comme moi on se ko manifester to no ba kolomwana ba sokoli mwana bango nde ba bité zoe logo toke Dubaï à mon Dubaï Flavien Roussac papa Satinel à mon démonstration Libanais moi avec mis simbongo $500 là tu es dans boutique qui a Bilamba ma vie faut payer ma plat pour lengia plateau au satire m'a invité na ngai décoration de la bonne ndenge otonginda kosko oche show moto amiye ba habité boté anda ko ezobonga na petit ka maiti boya na petit ya huile so bota ndenge toza décorer to bitumba ba jeune garçon oui nous autres les apenda ezui bilia nango lorsque bo luka bo juger na bina kote ka bukoko na ngana Dubai te yo mona ndieto chinois na basinga na ye chinois chema na ye banzete yo se ke no sopa ngona se india za watu na basinga na bango na maboko bikila kila na bango na boya $500 na Dubai libana suka na kosimba bukoko na nga simbi na zongi na toke na désert ba otuna yo uti Kinshasa mwena nzete onde tenga mona miyebi za symbole ça dit ba koko na nga bazotambo na nga partout Simon Kimbangu premier prophète noir alors que moto mwindu akoma mundele te mais mundele akoma moto mwindu kende kamba babilo kona ba vaccin ya bani na kamba baebi angote soki moto zana point bazuka ma ya kamba baebi semela bazui mabele baebi tongola pelo ngonya na ambassadeur maître Gims a dit ça Macron que l'olenge o soutenir bato kuna bato bazo kufozo le de l'autre côté ngai na ko beta concerté ma fanda kana Maroc mayaka na France azonga ka chaque jour big jet a dit ko tinde la ependa jet malobi akei ta niveau ya maître Gims malobi azo a rêvé azo kutaba mais c'est kitia porte ba porte zo funga maka solo bi maître Gims parce qu'à invité pour ba proclamer ngo de porte fungomi abi akota mutu mo na kitia ba Claude Kabundu ale ça évangéliste charisme mais ba basi ba gendarme ba télémélier ma soyela maître Gims ni moi voldi migolo yo ka
quand on a lu un paradis, il y a un petit galate. C'est une mission à lobby. Parce que c'est payé. Peu comme un moment où ça va cartouche. Maître Gims, on va proposer de éviter. Mais on a courage. Kende dans ma province, vaccin et lobby, vaccin et lobby, vaccin et les lots, vaccin et lobby, vaccin et les lots. T'es bilingue, tu parles anglais? Non, mais je me débrouille bien. Okay. Je me débrouille bien. Tu me lâches avec n'importe qui. J'étais avec Bill Gates la dernière fois. Genre Bill Gates. Ouais, normal. Bill Gates. Bill C'est Gates, ouais, ça parlait normal. Mais non. Je te jure. Non, mais t'as dans pas vu quel- la vidéo? Je suis avec Ah Bill non. Gates. Mais dans quel cadre? En fait, il m'a invité. Arrête de dire tout le monde t'invite, c'est pas possible. Bill Gates t'a invité. C'est fou, hein. Parfois, je veux pas dire les choses parce que Bah, ça tu fait les as dit. prétentieux ou quoi. Ouais. Mais je t'assure que Bill Gates Il t'a invité. m'a invité Mais dans au quel Georges V. J'étais à Marrakech, il m'a envoyé un jet privé. Bill Gates. fucking Gates. Il m'a invité. Mais pour quelle raison? T'étais en Je contact avec lui? je t'explique. Je n'étais pas en contact avec lui. Tu sais, lui, il est dans les bails de la santé maintenant. Ouais. Donc, il m'appelle. Moi, au début, je pense que c'est une blague, et donc il m'appelle pas en direct. Il passe par... si tu veux, il est implanté partout, il a des associations partout, en Afrique, il a des groupes, etc. Donc, c'est un groupe du Congo qui m'appelle, le groupe de la fondation Bill and Melinda Gates. Ok. Donc là, maintenant, il veut éliminer le DT polio, il veut vacciner tout le monde au Congo. Il t'a appelé pour ça? Donc, il lui faut une tête de gondole, il lui faut Non. une égérie. Incroyable. Donc, Monsieur Gates m'envoie un jet. Donc, j'arrive au Georges V. Moi, je crois que c'est une blague. Jusqu'à ce que le jet soit sur le tarmac à Marrakech, je comprends que c'est sérieux. Je rentre dans le jet, tout ça. C'était un jet de fou ou c'était un jet que tu Jet prends de toi? fou, un 16 places. Ouais, Ouais, toi. je, Non, toi, tu prends ça? je prends parfois, ça m'arrive, tu vois pas. Parfois, d'accord. Bref, un 16 places, je suis tout seul dedans, j'arrive. Ça me Là, c'était dépose quelle à tenue? Paname. C'était quelle tenue, là? Que Tu vois t'avais pas. adopté pour Non, jouer? là, j'étais tranquille. T'arrives pas en short comme ça? Non, j'étais pas en tu le short. respectes, Bill Gates. Ouais, je te J'étais... remercie. Bon, il faisait froid déjà, c'est la période, tu vois. J'arrive, Georges V, boum, on m'indique la direction. Je marche, j'arrive vers une salle de réception de l'hôtel que je connaissais pas, alors que l'hôtel, je le connais. Bah, je dis, mec, FBI, CIA, Men in Black. Je dis, mec, vraiment, tu vois, dans Jason En Bond, place, dans ouais. New York Unité Spéciale, t'as capté ou pas? Bien sûr. Ils sont là, ils sont en mode comme ça, Games LR, Gims LR. Bien Là-bas, sûr. j'ai capté Bien Gims sûr. est là, Moi Gims aussi, j'ai LR. capté. Elle, là. J'ai dit, ok, je capte l'anglais. Là, j'ai capté Direct, l'anglais. t'étais bilingue, Avec la ok. CIA, j'ai capté. Ok, Bref, j'ai compris. la porte est s'ouvre. Là, t'es toujours tout seul dans ce moment. Là, je suis tout seul. Mais la t'es- porte est t'as s'ouvre. ramené personne. Dès que le mec de la CIA dit Gims LR, la porte est s'ouvre. Lumière. Je vois maintenant une table ronde. Je vois un bouc comme ça, un mec au loin posé comme un se pose. Charisme! Kawaf. Tu sais qui? Une dame à côté, debout, commence, on dirait Jeanne d'Arc. T'as capté? En fait, une scène de franc-maçon. T'as capté ou pas? Vraiment. Dinguerie. Très sombre. J'ai vécu la scène, je suis rentré comme ça, j'ai dit, c'est quoi ça? Lumière dans ma gueule. Je vais les poser comme à cette table ronde. Tes mains, la table en marque bizarre avec de l'or, des trucs. C'est-à-dire, il a ramené lui-même la table de, je sais pas d'où il l'a ramené. Là, tu te situes un peu ou pas du tout? Maintenant, Bill Gates, il se lève. Ah, Ralenti, vraiment une scène au ralenti. Games LR. Gims LR. Il arrive vers moi, il me serre la main. Non. Je lui serre la main, ça s'assoit, tac, machin, et il s'assoit. Là, tu genre tout est normal ou tu. Là, je comprends que, Que t'es en train de briller, ouais. ok, je suis avec Bill Gates, on est en train de les pas. Je suis avec Bill Gates. T'as fait la même chose là quand t'es rentré ici? Bill Gates, c'est le milliardaire de. On le connaît depuis le CM2, je connais Bill Quand t'es Gates. rentré dans la voiture, t'as fait la même chose? Avec toi? Ouais. Donc, tac, j'arrive, bam, 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 Gate, bam, tête de triangle, tac, il arrive. Serre la main, commence à me raconter le projet, En quelle langue? en anglais. Là, tu comprends. Mais rien. il oublie que je comprends l'anglais, mais tranquille. Ouais. Il commence à parler comme, tu vois, TV5, tu sais, Ouais, des bien sûr, trucs bien des informations carrées, là. BBC, tout ça. Congo, DRC, whatever, Facebook, alors, I don't think. Non, moi, je suis là, je commence une heure, il parle. Je peux pas le couper, c'est Gate. Je peux Ah ouais, pas le tu peux pas, couper. tu peux pas. Tu fais semblant de Je peux comprendre. pas le couper, je fais Fais semblant semblant. de comprendre. Je comprends que les mots-clés, tu vois. Africa, Congo, Gims. DRC, Gims, Poli, tu vois pas. Cash, je vois. je comprends dollar, t'as compris, je comprends le zingué, l'oseille. Ah, ok, il parle d'oseille, t'as compris. Maintenant, tac, ça s'arrête. Bon, il y a la traductrice à côté, elle traduit un petit peu quand même. Un petit peu. Et donc, je lui parle aussi, etc., etc., etc. Et je comprends que là, il veut m'utiliser pour vacciner une full-up de monde au Congo. Mais c'est sérieux Ah quand non, même. mais c'est sérieux. Mais maintenant, je sais qu'il a des casseroles de fou, t'as capté ou pas? Ça me parle de l'affaire Epstein, ça parle de je sais pas quoi. Je dis, c'est quoi le délire? À la base, moi, je suis dans une hype. Je viens serrer la main main du gars de Microsoft, le gars qui nous a branché avec Internet, bordel de merde. T'as capté ou pas? Pour moi, je suis dans celle-là.
Et là, le piège se referme. Lui me ramène dans vaccin, machin, Congo. J'ai vu les ténèbres. C'est vrai. J'ai vu Vraiment. les ténèbres devant moi. J'ai posté la photo avec lui. Il fallait voir les commentaires en dessous. Mais attends, mais... Ah, ça Tu dis... Mais tu t'y attendais ou pas? Non, je C'est m'attendais vrai pas. Je savais qu'il était en mode casserole et tout, mais en vérité, j'ai Pas vu autant. d'autres articles qui sont sortis. Il a fait telle expérience là-bas. Je sais pas si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais t'as compris. Moi, je suis déjà dans des polémiques, tu vois pas. Oui, ça suffisait. J'ai des égyptologues, ils m'envoient des menaces de mort. Des en égyptologues. Ne dis pas que Ramsès était blanc, était noir. Des égyptologues, je suis en guerre avec des égyptologues. Tu t'en fous de tout ça ou ça te touche un peu? Non, ça me touche pas, je m'en fous. En fait, Vraiment. je t'ai dit, je suis en embrouille avec des égyptologues. C'est des vrais clashs. Ça, c'est des clashs qui m'intéressent. Ça veut dire qu'un égyptologue, il est là au bas de chez WAM, fait cas. On est en train de parler de Ramsès. Non, vraiment? Dis-moi, bien sûr. De bagarre avec des égyptologues au bas de chez moi. C'est fou, ils ont pas apprécié du tout l'histoire de l'électricité, tout ça. Donc, là, maintenant, ça me rajoute un truc de Bill Gates. Je dis non. Donc là, je dis l'équipe, franchement, faut qu'on je s'arrête. peux pas faire ça. Je suis fatigué. Tu vois pas. Maintenant, ils reviennent à la charge. Comment? C'est dur à prendre. Non, mais Ça veut dire que... Argent? Je peux même pas te dire. Je peux pas dire la somme. C'est vrai? Non, je peux pas dire. C'est indécent. Genre. Et c'est ce que je craignais. Je craignais pour ma foi. En fait, je craignais pour mon salut. Je dis, est-ce que là, l'oseille va m'acheter au détriment de toute une nation? Et non. Je veux dire, c'était une bagarre. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai bien compris. Au final, on est là dans la voiture, dans la Range Rover. Et il y a personne qui est vacciné. Personne n'est vacciné Incroyable. au Congo. Télévision eza radio te so olingi nalongola Stani nalongola Abdul mais atobi keno génération sans conflit G3 yo soko proposer biso benga biso tokoyamba yo aba bandaki makambo ya kodénoncer mes gestions ko réclamer po tolobaki année ya réclamation babengi bango mobondo babengi bango ministre yango na kosenga papa zongiselanga image ya eteni ya rouge oyo balobi ke lolenge bandeko bakufa lolenge bato batangisa makila non toza comprendre te banda na présidence ti na permanence na biso na parti bato baza comprendre te baza reconnaître ata victoire ya batelefone oyo ya badeceleur mais lelo bakolo cravate bakolo baveste baye koloba français na boboto mais c'est toyeba banani baza ba initiateur banani oyo babandi lisolo po le balenge tout masu etondi mais toyeba lolenge procédure ya kosala masu ezalaki là j'ai félicité Jekobea nazo félicité aussi ba parlementaire debout ya marché central okoza parlementaire debout na victoire na Tchangu mais yo otelema te nalobi Jekobea ba parlementaire debout ya marché central je cite Zando du commerce Gombe oyo eza ville na biso moi mbe bafodi tia biso bafoto wana po bafingi bato bavoyu bafingi bato badeleka lolenge bato ya PPRD bafinga bato ya IDPS bavoyu bameli drogue mais na kambo lelo bavoyu babundi mais yo otika kojo ndenge nini oyo ose retrouver awa ndenge nini lobi osepelaki ti debout kiseso Didier mpe atelemi abiye mpe aza mobali Didier ki nga na kotia au poids pourquoi pas Stani pourquoi pas Abdul peye bate mikolo oyo bajoueur bazobeta eza baparlementaire debout bango bakoyamba yo parce que bana kiseso baza bana matete baza eza koloyena tokomi wapi oboyo epenge Fofana na loyenge te esali ngai esengo na koti na sala boboto papa na biso Paul Kapika azo reconnaître nga na atelier asalaka na 2018 ya kopesa mwana Etienne Tshisekedi poids ke toza na ye natala boye Lusangangele nde esengo ya mwana mboki Eliezer yango oyo parce que Eliezer tambo na azakolobela papa na biso ba Lusangangele ba père fondateur mais ndeko Eliezer aza na vacances parlementaires aza soki na munga fula soki na popage mais penge Fofana ntango akoti mais deux pères ba initiateur ya UDPS bokomona ba photo nde biso tolobi tolinga bulo mwana mboka Abdou yande
Bien de ko Fofana epenge. Le boyo kandi tendeni. Ba monya ndenge moko. Ta chose ça va. Non, attention, Zaki Kimia depuis longtemps. Attention, Zaki Kimia parce que Toyebaki Mamutozo ça la place c'est Zokendo Sika. Toyebaki déjà ebandeli, Toyebaki Katikati nango, Toyebaki Pesuka. Lelo sekuse c'est du Mulumba. Lelo maman Marthe Mambeme na biso place à Fandi à comprendre que oui bato baela kaeba aventure au kangaye na ba photo ba nini zo ba komisa mama marchandise. Bon exemple à mon mboka Eliezer Tambwe azana photo na maman Marthe au tango maman Marthe asali na Belgique 3 mois 4 mois position Rokunda Etienne Tshisekedi ezate. Maman Marthe a eu courage à télémi à Fandi na kiti. Nde akangi photo na Eliezer Tambwe na Richard Kopay EDTV nde bozomo na photo wana mama tapesi Eliezer Tambwe mission bozonga Kinshasa na liro ya Kabila na Batibala na Basami Badibang papa ya bino okunda mati mais bon bunda ngana faina papa bino ata 2 ans 3 ans ceux qui bozui pouvoir okunda papa na bino na lolenge sengeli tala cimetière Gombe Tondi Tokunda motoro a Tshisekedi wapi nde photo wana nde Eliezer Tambwe azalaka nango na mama Marthe ba image Eliezer Tambwe na Etienne Tshisekedi je me rappelle on va le 19 mois que Tshisekedi a kimi na ambassade à Belgique ba bimisi Jean-Marc Kabunda sa déclaration je passe une déclaration de liboso na permanent c'est na parole Etienne Tshisekedi les amis que ngai il faut na mona Mukulupa. Mukulupa c'est qui? Les vieux Tomaland, les vieux debout congolais, les vieux Mukongwa Komba. Wana ba combo oyo Raoul Sion a pesa Tshisekedi en 2011. 7 mai antique. Ne place c'était relativement basé à bleu, azoba Eliezer ça va. On dit quoi là-bas? Pour ma kena bino Etienne ayo kangote. So ata boyena ba makila ata bozoki alors dit c'est la lit. Mon amour Astani. Bobengama va voyou. En 2018, 2013, Lelo Lambert Mende a commis de présenter bateau carte à UDPS. Bon, limité. Pour voir que tu es en opposition, tu es la pleine à pouvoir. C'est-à-dire, Bisson Moro, tu là aussi pouvoir. Et c'est la carte à UDPS. Et c'est la membre de la famille à Tshisekedi. À sali bêtise. Toko téléminaye parce que pouvoir bato ba kufi bato ba zoki lelo ba bengi bino ba miyibi bozo combattre mokonzi moka bo bili okola ba mabomba pona ko défendre le pouvoir parce que lo wa liboso tango ba lembisi UDPS le ba lembisi pe mokonzi moka lelo bato ba zongi na raison pe bino bato bozui kadena bo pesi Jekobea. C'est-à-dire, bino a tombé initié action. Jekobea, Zouakasi, clé, Kana permanence. Lelo, déclaration au Essamina, Boboto. Boyambi Amondi. Oui, le lingue na ocho yebiso ok. Makamango totala ki déjà, eza déjà mambwese le kakala. Toyeba ki déjà le lingue bandaki. Toyebi le lingue komaki na katikati, toyebi le lingue sukaki. Mais il y avait des gens oyo bazana vision ya de peste, c'est ce que je peux dire. Nde omoni batikalaki. Parce que ce qu'on tali na équipe la bato ebele batikalaki ana. Eza c'est 100% au moins 2 ou 5% de bazana vision mais babenda mikaka na force des pesanteurs et bendi bango. Le reste là toyebi bango te. Mais ce qu'on peut dire, omoni esprit a Etienne Tshisekedi wa Mulumba et kitaka pona koya ovanda na mito ya ba combattant ezwaka n'importe qui te ezwaka wa za combattant no moni esprit na lati bat papa kaka na plateau na yo at to bandaki masolo ezalaki nanu na makelele te to bandaki ngo tozo détailler tozo pesa ba détail nyonso. Il y avait d'autres personnes ba taxa biso de n'importe quoi ba msusu ko tutoyo sa tozu décision ya kokanga ba elamba rouge babengi biso ba mobondo et c'est tout à fait normal.
tolingaki tondimaki ke toza ba mobondo parce que leur chef musala na ezali kaka ko taxer bato lolenge ya sepelaka oyoki Katumbi abenga ba kasayen ba taliban ye ayo benga bango ba immigrant et on a trouvé normal ce qui ba bengi biso ba mobondo to moni ke eza école bango ba koti école on a tellement que bazana kati école ya ba kabouiste moyen ba taxer biso d'autres mots ezati il fallait ba taxer biso ba mobondo mais avec le temps il y a une couple de gens yangana to bandaki ko yebisa bango ke na kati na bino ezana ba o bazana binoté et vous avez vu aujourd'hui je cite Mbokila jour Augustin Kabouya zo bimage dans la meeting parce que a sali dans une semaine a sali 2600 meetings a sali 2600 meetings dans une semaine mais première meeting na ya bandaki tu avais vu Mbokila muto abimaki liboso azoyemba mais tous ces gens tous ces gens yembela qui na porte à l'opam les loba rejoindre biso ils ont compris que non esprit ya Muki esprit ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezande pa ba jeune parce que biso toza bato adia lelo te ndeko fofana otolo bangwa omoni plateau ndenge za décorer boy ezala décorer na mbongo mutu te ndenge to vandi boy mutu atali amoni mobali yo na vandi na mbongo mutu te donc na mbongo mutu te donc to sana ta ya kolanda mutu sima ko bando sala dia lelo te parce que ndenge lati na propre effort na yo ndenge stani na telemi bo na propre effort ndenge Abdul Azad au moins ba 4 poches aux autres na gazana ngo combien eza na ba propre effort na e to zana ta ya ko banda olanda mutu na sima ko sala dia lelo te on n'a pas ce temps là mais c'est que nous voulons que na ba o batikali na e to yebi bakoya lisusu parce que batikali bali ya mbongo asuka moi la moko asuka etikala ki on eza soki moi 10000 o ba bombela ki Mbokila o sa appel interview na lobi Mbokila oya yembaki à rejoindre biso mais ndé na zozongisa mutu moko na zozongisa na ba bon sens ezaka ke kulutu na biso lutumba azonga vraiment passe na façon to yebelie ke vraiment kota mabe parce que omoni maso eseke ndaki déjà babokila baza souple ba dembeli na bango kaka biso tozana kati ya masuwa na ba benga ngonini ba voiture tozana kati ya ba voiture to vandi train ezokende déjà ezwi mbango babokila ba dembeli na sukana mais ba o batikali déjà babosana ke soki train eleki 2-3 gare place na bango ekozala lisusu te ekozala pasi parce que ata mutuka ekima ezwa train te ekozala pasi c'est ça le moment bakoki ko bongisa bisaka na bango ba rejoindre côté raison ezali parce que obiso tozali koluka ezate ke ngastani na bandokende bapesa kanga ba million na ocha na ndako na ngate ezake yo se retrouver parce que biso na chuluba balobaka kwa mukulu kantu kwa mwa kunyikantu qu'est-ce cela veut dire ce qui yo zanango ngape na zanango moyen ochela nga motema mabe ezate soko tali motema mabe koti na de pes koleka batu bazo mituna ke comment dans l'opposition to bandaki komela au pire moko tout le monde ata 10 personnes to mela au pire mais lelo tozo koka ko sala ngote pona nini il y a des gens au bazalaka babotama na mitema mabe mais era zo mona ke yozui yazo zwate akocha motema mabe. Merci mon mboka Stani na lobi boy mon mboka Abdul Bende Fofana. Tout le monde partout, même pour le moment, il faut défendre d'abord Kinshasa. Ouais. Parce que Kinshasa déjà le cola Nzungu Ezolamba 145 territoires. Merci. Yo soko lobeli SDT na mambotali sécurité côté kuna penda na biso ko tia yo un jour ata chargé sécurité ceux qui ministre ceux qui ni sangoli ozana ngona mito poto kota mambaka buya. Merci beaucoup Ndeko Fofana. Ya liboso nazana esengo mingi koleka puisque na mono lobi makambo ya este na niveau ya Kirumba esalaki biso plaisir trop ya komona ba wazalendo bakoti na Kirumba babundi komba makasi na ba terroristes rwandais du M23 et les terroristes rwandais bakoki bitumbate par bango moko ba sentir moto ba wazalendo bakoki ko résister te babimi 47 non une affaire de 45 oui ba ye komitika bango moko na maboko ba wazalendo ba déposer na mandoki na bango c'est pour cela na senga kana bandengo na biso ba congolais
elongo bani na biso to soutenir ba wazalendo baza bato moko bauti na planète mususu te baza lokola yo na ngai ya lokola na ndako na yo mopaya koti abeti bandeko na yo ozokangi maboko tala donc eza humiliation donc veut dire ba humilier na yo moko motali nde ba wazalendo batelo lokola bazoboma bandeko na biso abasi bazo violer ba mama bazo violer ba ndeko na biso abasi babino trop c'est trop to simba o nyonso elongo bani pour te défendre mboka à l'époque de Laurent Désiré Kabila alansaka message yo alobi na ba congolais nyonso bo simba mai o elongo bani bo défendre mboka na bino car notre constitution epesi biso devoir wana ceux qui tomoni force ya libanda ba koti po ba menacer biso congolais nyonso aza censé aza na devoir ya koluka o ya moni akokina yango po bundela mboka na ye c'est là où les wazalendo bazui devoir na bango en étant le patriote po ba défendre o ya bango mboka. Les wazalendo na niveau ya territoire ya Rutshuru bakoti kuna tellement ba M23 wana ba comprendre te force ba wazalendo eutaka wapi ngana lobaka force ba wazalendo euta pa ya Nzambe na niveau ya Rutshuru le M23 ba kimi les wazalendo ba récupérer drone militaire ya ba M23 immatriculé RDF ezali force spéciale ya Rwanda mais na drone militaire Rwanda ezali na RDF ou eza ya Rwanda. Ce sont des preuves où yali kotali ça été nous sommes agressés par les Rwanda. Les wazalendo basuka kaka na ba drone wana te ba récupérer na mandoki oyo Antonio Guterres alobaki le M23 ba ali na mandoki plus sophistiqué que les organisation munene lokola MONUSCO ba wazalendo ba récupérer yango et les wazalendo ba lobby makamuna bino ya ba trêve humanitaire est concerné bisoté ce qui est concerné loba peut-être FARDC mais bisoto ko continuer ko bunda aujourd'hui to ya kotala les américains ba yeli susu ko prolonger trêve humanitaire kino 15 jours question ya komituna na 15 jours na katikata 15 jours wana ba américains ba li ko espérer ni puisque les américains ba li na sima ya Rwanda. Peut-être batebele baye ba histoire te ezate que Rwandais et sengela zara na elongelo la Paul Kagame ndenge bazalaka non il y a d'autres Rwandais tali morphologie na yozo monera loi congolais mais belé ba c'est ton parabongo le 17 juillet 1994 na Goma à l'époque ya Zaïre Congo to yamba ba réfugiés rwandais une affaire il y a 800 000 réfugiés rwandais au bakota na mboka na biso à complicité dans la communauté internationale, dans la multinationale, ba utiliser ba Rwandais wana pour la infiltration, ingérence. Ba kota permis pour la chemin de fer. Voilà, ingérence aussi pillage. Maye oyo Rwanda ali kosala na appellation bazu ba mamika ya ba M23 ezali à complicité dans la communauté internationale, na ba multinationale. Ko espéra ta mokolo moko te Rwanda ba pesa les sanctions. Rwanda aline kaka mwana bitinda. Elongo bani na biso ba congolais to telema. To bundela wa biso mboka. Na pesa ka exemple. Kende na Rwanda okomona jamais congolais na kati ya la police ya Rwanda to armée ya Rwanda. To na service à sécurité ya Rwanda. Mais yaka na Congo, tala na la police nous avons des Rwandais. Na armée nous avons des Rwandais. Na service à renseignement nous avons des Rwandais. Comment notre pays qu'on la sécuriser? Et surtout au moment où tu as allé faire face à l'agression rwandaise, ou ba ali composé par des Tutsis, ou ba ali composé na ba Ougandais na kati, est-ce que ba Rwandais na culture na ba Congolais aussi na kati? Oui, ba Congolais Congolais. Nekonanga na bandeli na ebiso ke il y a des Rwandais bakota na mboka na biso. Monsieur a connaît nangizanine. Moi je le dis notre ministre VPM de l'intérieur normalement PPRD est à parti moko et sengele fonctionner te na Congo. Oui. Pourquoi PPRD sengele fonctionner te? Pourquoi PPRD sengele fonctionner te? Quand le même PPRD yangonde mteza AFDEL ou ekotana ba Rwandais. CNDP RCD Goma aujourd'hui bali kobenga M23 toujours PPRD eza ba branche ya PPRD eza maye oye bimisa PPRD preuve année batu ya PPRD loko eza na ADN na bango na tango pouvoir na bango ba boma batu be loko lobate aujourd'hui les mêmes bango ba kei ko rejoindre mouvement ba M23 pour eza bord na bango ngana benga ka eza bord na bango
mission basalaki ya kozwa nanga na ba emusu ba Ari Manji ba Yannick Tisola tout ba rejoindre le mouvement wana eza pona ko changer image ya ba M23 elongwa oya ba Rwanda mais ba komisango non ezelo ko ba congolais car oya ali kokumba yango azala président de la CENI en République démocratique du Congo au moni plan na bango bazu asala car mokonzambo ka rêvé ça que le M23 ezali loko ya Rwanda. Mais na kati wana toyebi bibi pe bakabiliste bazali soki peut perdre eza contre bato yo bakei ko rejoindre bato à partir la bango o bakei ko rejoindre ba M23 mais ba démontrer biso na ko condamner yango majorité bato est bazo condamner nanga te ah oui élu aussi même ba élu ya Bukavu ba élu ya Beni ba élu ya Goma ba élu ya Sud Kivu mais yebango nanga na mandoki na ba M23 ba ali ko bundisa Congo mais kino lelo nanga aza toujours membre ya PPRD kino lelo Ari Manji aza toujours membre ya PPRD kino lelo Yannick Tisola aza toujours membre ya PPRD pour PPRD et bois ki bango te na kota la sko na sécurité pour Abdul Afongoli Mwatra Abdul ba benginga na boum balobi biso awa tokotaka mingi na général Manya motoyo tomona ki unité na ye na tata Raphaël mais tu dois comprendre te police na Kinshasa ezali to ezalité parce que bandeko tozolanda émission na bino botuna Selembao botuna Bumbu botuna district ya Funa modèle tozonyokoma police ezate okoya na société bayebiso katona mundu yaka moko moya policier a déplacé ezate mais ton mona général manya wana ye moko azalaka na vola ye moko mona soda moko azosala patrouille awa mais tozo comprendre te est-ce que na Kinshasa tozo na commandant ville kaka ba déclaration na Top Congo ou bien rôle ya commandant ville eza ko sécuriser ville na boy ko la Kinshasa mobimba je parle avec précision Bumbu ton moment général Kasongo va kende Chikapa bama pango bato basundoli mais arrivé à Blaise Kilimbalimba est-ce qu'il a commis na Bumbu abenga ata biso ato accompagner na caméra na Bumbu nde ba bi ke meka rotuna Abdul Tostani juri bokola na Bumbu na caméra na bango mibale yo journaliste tuna bango mituna to ba comment olenge ba pango esundomi na Bumbu. Merci beaucoup Ndeko Fofana tango ali koloba na ali konoter na moi papier na ngai sécurité wali au toucher na point ya sécurité oye longo bani na ba congolais ba comprendre mai oye zo le kana est c'est pour empêcher le président Tshisekedi à projet à le peuple d'abord car bitumane za na est ce sont des millions et des millions de dollars ndemutu ali ko occuper makambo ya est. Tovanda Toyoka Adolphe Muzito Aloba, nous allons créer climat d'insécurité pour que les investisseurs bayate. Toyoka Emmanuel Ramazani Chadar Yaloba, nous allons paralyser ce pays pour empêcher Tshisekedi à diriger. Est-ce que peut nous voilà. Comment il va prendre à répondre à Ndeni? On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Voilà. On m'a dit des points pourquoi on a abordé yango. Aujourd'hui, bateau nyo soba mosala pour intérêt ya mboka. Pour na cadre de vision chef de l'État, ce sont bateaux bazali combattre. Toali komona, omoni Gilles Lingete, azokanga miyibi combattre. Toali li komona général ya Lemi, Manya Mike ali combattre. Insécurité to ali ko vivre. Ba mona mutu ba créer yango. Ndeko Fofana. Insécurité to ali ko vivre. Bango ne mutu ba créer yango po ba luka ba créer soulèvement populaire. Peuple ba se soulever na pouvoir en place. Comme na cadre toujours y information, ezali na entrée ya feu rouge. Donc avant okoma na kan seta. Ba to bali ko sala ko créer insécurité. Kobo to la ba mamo bazo ki ne côté ka ba biloko.
bambongo na bango bacha toujours na basaki binomo boyebi ba mama bazana ba poche te maputa zanga poche bacha bambongo na bango na basaki kozonga na bango po bake na bandako na bango voilà biteku bateka ba solo ba tomate voilà na nzela na bango po na kozonga ndako yo moyebi ke banda soki abimaki sur 3 heures okende koteka pour que famille bazala malamu payata kaka bango nde bakoma oboko la même na mibali na bango puisque mibali pe misusu basala na bango te ba mama bazozonga na entrée ya feu rouge po okoma na kanseta bato bazobima bazobotola ba mama basaki ya bambongo babiloko ce sont pas des civils mais des militaires bazobotola ba mama soki oto ngo kwa na moto soda bimelio mais bazozo biloko ba mama ba soda bazomona tendengeni mais tout na siko bananyo bazana sima ya makambo oyo yozolobela insécurité na niveau ya bumbu mais na minute na Kisangani eza ya koyinda na Kisangani ozomona ba créer insécurité moko ya makasi oh image ya 2018 voilà oh Kisangani boyi fati voilà image ya 2018 pas de matière makambo image ya 2018 image ça y défilé image ya 2018 ba créer mo insécurité moko na kati pour population ba telema contre président Tshisekedi par après le même bango ba ekoza su ba image ya kala ba balancer yango population ba ali ko bunda na ba policier pas voilà nous avons toi on a porte-parole du gouvernement mais pourquoi koki ko lekate pour a démentir ba image oyebi Lambert Mende malgré to banda ko condamner na mamaka mususu mais Lambert Mende ayebi ndenge nini ba serva ka pouvoir yeso ayoki bo abimi atalisi koto ezabo koto ezama ka malukuta koto ezali boy mais to ali na porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya premier mandat Kakaye deuxième mandat Kakaye mais en étant porte-parole du gouvernement Maëline Aliko ça image ya Kalabona Bastani awana kisha sa place au Fandi na boy to lobela Gombe Tobela Changu, commune ya Kinshasa, Zwa Veni Kato, Zwa Loa, Zwa Mbomu, Zwa Louvois, ils ont Buzoba Moko, na yebite ceux qui viennent commandant ville Azali. Moi je parle avec précision. Tozo Wakadi, Zwa Sankuru, Tilime Kasavu. Tozi Kato, Tozi Wangata, Sankuru, Tilime Kasavu. Ozokuta drogue ezoteka na misobui na ba police détruire génération na bombe kachengwaka maintenant rôle ya police le lenge bozokanga ba moto soki bo traquer kuluna soki bo traquer ba civique mais ba bengi na bungu ndeko nanga deuxième question balobi général manya bon tout le monde a unité à police ba commando tango ministre aye na terrain mais ba bungu ça ne va pas commandant ville rôle na yeza nini le tango moni image ya kala ezongi na Kisangani total aboye image ya kala e ba lobi Kisangani boyi président Félix mais ministre porte-parole du gouvernement afandi na ye azotambola mutuka ya l'État azotambola kabira ya l'État azozwa honneur ya ofele mais yende sengeli a démature loko wana bazo serebi ki ba partager ba lien bazo ki image ya kala deux questions et loko ya liboso nazo bandana na question ya liboso ya insécurité ndengo lobi soki otali na Kinshasa batu babunda bitumba isalama ya ba marche ba nini mais mouvement bato a moto ba memaka ezala mouvement mosusu omoni batraquer bato a moto jusqu'à ce que bato a moto basali le côté parce que bazana eloko balingaki ba créer pas bato a moto bazana eloko babandaki ko préparer tala soki to salika bato a moto boy to sali bango boy bakosala boy donc na Kinshasa to ko profiter parce que bazo viser bato a moto te parce que bato a moto lelo soki balobi ke suka na bino commerce bokati saka le sous commerce te oya katisi na ngambu na soki bakangie ça va se comprendre mais tozo mona lelo ke bozo kanga moto ango ekendaka wapi mbongo pe bafutaka na moto ana ekendaka na kesi ya nani nani azwaka mbongo wana il fallait se poser des questions pareilles et maintenant eloko mususu tokoki na koki ko bakisa na insécurité le lenge lobi na commune à Kinshasa qui est commandant de la ville
Commandant de la ville Herba PC Moussala mais c'est Blaise Kilimalimba. Tout le monde va se là-qui. Balobi non, quand même, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Mais ça devient plus pire que n'importe quel cas. Tous autres trouvaient que les salés et zali dans la police au ekoki kozalate. C'est le copé si ma mère va moto. Aux autres trouvaient copé komika kayangwana. Copé komika kayangwana. Aux autres trouvaient que bazo même donc ba policier ba lati ba couleur politique. Tu trouves un policier azoye biso que ba pété na zana ngoyo Félix Montolati sanga. Un policier peut dire ça. Un langage à généraux. Un policier peut dire ça. Ouais, pété na zana ngoyo Félix Montolati sanga. Et tu trouves des choses pareilles, il y a des gens au Basali qui encouragent biloko neti ba bomber zoloban. Et ça n'est locaux au Basali qui créé dans la police tellement que na katia faire de cette ozana ba Rwandais, dans la police nous avons des Congolais au basa derrière ba leader na bango. Nezomo na bango tout soko tali. Ba o nyonso bazo bundisa général Magnan. Oyalemi. Batu bazo bundise baza ba ennemi ya chef de l'état. Oh il est là nini. Ne place question eza ya ngwana. C'est mon d'abord c'est fonction président de la question de ya ngwana. Le président arrive là où c'est tous les généraux, bango tout salut. Question ezali que je comprends pas. Question ezali que bango nyonso ndenge bazana. Pourquoi bazo s'attaquer kaka na général Magnan? Général Magnan aza général ka olukwa tous les généraux o bazali na kati ya Kongo ba pese poste wana azali kwa sima olukwa kaka ba o pe baleka liboso na ye mais je me demande diriger et yebanité eza unité d'ailleurs unité moko spécial eza unité moko oye babandaki musala na bango na kati ya Kinshasa wa au sentir que kuluna moko bakotaki pe na banda ko babatami au sentir vraiment que moi qui m'ai commis bato ba comment tambola pe na butu mais tala kaka basale fort pourquoi basale lokwana parce que opération na ezala qui censé ya ebanda bango ba bimisa ba millions de dollars gouvernement bimisa ba millions ba pesa bango ba tonga ba immeuble lolenge ba mesa mais tellement que général Magnan banda opération na sans que mbongo ezala déplace dossier na bango ezalaka déplace ba inélié et je me demande ce qui toke na logique des choses. Les commandants de la ville insécurité ça na kati ya ville ce qui général Magnan azali ko sala insécurité na kati ya Kinshasa ezali suma kasite on va féliciter Magnan ou bien ba comment que non ville na biso e komi kimia c'est les commandants de la ville d'abord monto ko simba flambeau monto liboso pas ces akati ya ville na e mais bazo luka commandant ville Blaise Kilimalimba bazo luka ona bikuku est-ce que lui place bikuku eza oyebi mosawa bazo luka na route no kali na maison communale ya Kibanzeki bazo luka yo na terre jaune na suka parce que ça commandant ya ville parce que peut-être ya suka na armée yango wana parce que rôle ya ba colonel rôle ya ba major peut-être wana eza musala te parce que moi je comprends rien na bungu bazo luka général Blaise mais moi je me stani oui. Est-ce que commandant cause à la conflit na général Yalemi et va arrêter IPH et ça unité il y a protection équipement officier mais est-ce que c'est normal toi prendre les lots que neti général Dodo donc là mon amour qui est joue ya makambo ya coup d'état mais le coup général Dodo n'a fandi na résidence ya mon capitaine Kamel pas général Dodo azon lobela age dernière parce qu'il y a eu un retard abi moité oui moi si nous appuyons cette touche nous mon service à renseignement on sont comme un héros on sont mon voilà to terminer mon amour qui est mais commandant vie ton lukaye azali mon intéressé. Oui, oyebi conflit na bango pepe nazo souffrir. Malobe c'est pas non. Oyebi eloko uti loba parce que tozolobela makamwa insécurité ce qui otali ça fait trop. Otali que insécurité ezali ko silate. Nous avons la police mais ce qui insécurité zo c'est là na ville à Kinshasa te cela veut dire que bato baza censé ya ko silisa insécurité bango moko nde bazali ko créer insécurité. Ça c'est vrai. Pour n'achiter makambo est de la République au tozali koloba insécurité
bandeko il fallait bisika nyonso tozali vraiment to sambela kapona bandeko na biso ba wazalendo parce que wazalendo ba uti ko dévaler secret moko na minembo soki minembo na minembo vraiment soki otali na kati ya minembo ezana aérodrome moko oyo ba vient ekomi ko kitakuna na kati ya zamba wazalendo ba publier biloko wana wazalendo ba sengi intervention plus vite de façon que minembo ezana ba réunion moko mabe zo salima chaque jour na kati ya minembo tozo risquer que mabe ya est de la république ezala kanyaba yonga côté bazo distraire bisote ezala boyete mais écoute la nde na minembo nde omoni ba wazalendo bakendaki ko se mobiliser na minute oyo nazolo ba minembo eza inondé na wazalendo baboyi nanu ba avion nyonso ezokita na aérodrome ya minembo ekita lisusu te pourquoi bazo boya ekita je me demande maintenant si ce n'était pas wazalendo si ce n'était pas peut-être bano ba uti ko former mikolo yo bakoti FARDC sort ya armée na biso et c'est par là que je comprends que Mobutu avant de mourir ou bien avant de quitter le Congo Mobutu aloba que simanae kozala délige mais délige abandaki koloba moi j'avais vite compris que comme Mobutu abandaki kokota bizeka nyonso azalaki en contact na ba américain il savait déjà ba plan oyo ba occidentaux babandaki kobongisa pona Congo lolenge tolobaka ndenge ndeko Abdullah uti koloba Afdel ezalaki eloko muzete eloko na ya Afdel eza organisé bien par les occidentaux balokaki kaka congolais moko bachaye en tête pour amema eloko wana tala Afdel Afdel ekoti bitumba ekei bapesi bango ba muza bengani bango eye kozonga siko na moment ya ba rebelle ba groupe ba rebelle ekoti na Zamba 1+4 au Kabila sala ezalaki idée ya Kabila te 1+4 eza eloko ba occidentaux abengisi bato na nyonso baye bafandi na table tala siko na partage ya gâteau na bango bazui oyo tozo benga sécurité ya mboka bapesango na Azarias Robert pourquoi bapesango je dis bien un Rwandais Azarias Robert bapesi sécurité ya mboka pona nini parce que bayebaki que à travers Azarias Robert bazana makambo ebele bakosala soki otali mixage na brassage mutu azalaki en tête ya mixage na brassage ezakaka toujours Azarias Robert aujourd'hui Kabila savait et loko babandaki ko préparer na batu na ye ayebaki ke tozali ko préparer boy parce sima na biso nde oyoki Kabila na kokende na ya lobby je ne vous dis pas au revoir je vous dis à bientôt parce ayebaki makambo nyonso ba planifier na kati ya ba plan na bango batu baye ko aider bango po plan na bango esimba babanda siko ko paralyser makambo nyonso vie sociale e koma pasi bitumba ezala tout le temps ba Augustin Kabuya baza parmi parce que azali kozwa bato ya FCC azopesa bango kaka ba poste azali ko soutenir bato na parce que mambo lobby est mort réveiller conscience nanga momoni mboka le peuple gagne toujours pas même koyebana comme tel te le peuple bazali ko salango parce que bayebi ke ba koma ba généraux grâce ya John Numbi yangwana baza au service ya John Numbi akozala na akoya na ye na Kinshasa wasali pe makambo na ya bimi pe akei parce que ba généraux ebele il faut chef de l'état na eloko na tozali ko beta cete ba généraux ebele baza ba free ya John Numbi bazali ba free ya Kabila bazali redevable et pas bato basalaki bango bakoma lolenge baza wana merci sécurité possible na papa moko na rôle badano papa biologique nanga c'est Berton Laurent mais na mito muntu penda pesi fofana indusa Eliezer Tambwe mona kolo lupango est-ce que na ko benga papa mi balina bango nzela moko non parce que yo za général o abengi olobi mukubwa o abengi olobi mukubwa au juste mukubwa ozana bakubwa combien azanani bakubwa ngo baza combien mukubwa biologique azanani Fati Beto abengi olobi président mukubwa Azarias o pa abengi mukubwa Azarias au juste mukubwa biologique nayo nani moi Mboka Abdul to shira mambo Italie déclaration ya présidium ya UDPS bakat na kati ya funa ba députés nationaux baza na vacances parlementaires muto abengi ngalo dikutu amisi makuta o azagutu président ya Ligue des jeunes ya UDPS cela on mituna koto emani Ligue des jeunes koto amisi Ligue des jeunes sur vacances parlementaires attaque élu ya funa
Mambo ezoleka na boum. Yo atake mona ngiringi. Oyebi yango te. Lolenge bakimi basundoyi mapango na boum. Yo député national PCA non GFM. Oyebi yango te. Siko AP kiti ya président à Ligue des Jeunes et komi batomi bali. Yo zanga moni. Pongonge koki ya koyeba ba face pe ya ba. Nga atake mopanzi sango na beleli yo pona yebi yo. Siko Abdul ndeko Fofana. Bumbu ezape commune na kati ya ba commune na Kinshasa. Bazo milite kozana na kimia. Okoloba nini na mwana mboka Général Blaise. Bon, merci beaucoup ndeko Fofana. Nazo landaka tango ndeko Stania Zoloba ngai kotoyo nazalika konote. Omoni na armée na biso. Omoni na la police na biso, il y a l'infiltration. Pourquoi je l'ai dit? Le 17 juillet 1994, 30 ans, ba prépara maram na bango. Na kati ya armée na biso, le nombre de généraux d'un seul tribu. Merci beaucoup. Na kati ya armée en mboka na biso, to kene même na la police, le nombre de généraux d'un seul tribu touti, ba l'équipe ba nombre ba généraux, ya ba tribu nyonso ya République démocratique du Congo réunis. Ouais. Ba généraux wana. Au lieu peut-être batala ke Congo pesi bango nyonso. Mais le même généraux misusu ba kei kozongi la mouvement na bango ya ba M23. Misusu ba tikali po ba combattre mokonza mboka à partir ya 4. Le général Manya Mike yazaneka victime. Omoni biso peuple congolais. Ndo ozomona na bumbu bazobomba batu bazokata batu ba M23 bazobomba ba civil. Ba congolais bazana bango ba victime. Mais Moutoyo bango bazoluka c'est le président de la République. Mouto bango bazo ciblé c'est le chef de l'État. Na niveau ya Gabon bazali na 480 tribus. Na Congo tozali na 450 tribus. Mais au Hollande na Gabon 480 tribus mais makele les a raté parce que kuna bazana ba tutité. Mais na Congo ozomona ba tuti bazali. Côté okoyoka babengi bango le Banyamulenge. Par après élection na Rwanda, bango wana babimie belé bakie ko voter na Rwanda. Ozomona ba aventure ezala na Congo. Voilà, bakie ko voter na Rwanda, ba sis ko voter na Rwanda, bazu bazongi. Na kati ya ba généraux ya la police. Au lieu que ba s'impliquer pour la concilier insécurité, bango moko ba komi ko créer insécurité wana. Général Manya Mike atelema lobino. Lokola ngai na komi général grâce ya président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Po amona ke choix na ya sala ki vis-à-vis na ngai ezali mabete ezali malamu. Nda aliko bunda pour la concilier insécurité. Ba oyo ba bomba mi na sima insécurité wana batali ba lobi général Manya Mike a commis cible à abattre. Ne ba komi ko menacer. Au moment où je vous parle, il y a d'autres généraux ou peut-être dans Moutou formation ba makambebele ba ebité ba le kala ba formation te mama mika ba ngoka ba komaka ba général mais général Manya Mike wazana boyebi na moto azu yango ba ke ko créer commission moko boy d'études pour na koyeba lolenge kani ba kosisa makambo ya insécurité na minute bato bali ko sala insécurité ba yebe la car le pire arrive avec le général Manya Mike. Merci président bayi IDPS bato babimaka te oyo ezalaka na Shekina soki bamoni corbeau babi message tango babilenge babimi basali marche na bango na babilamba ya motane na mitu mpona kokanisa bamakila kokanisa ba Krista Mukadi babene Chimanga nga natangaka bango ti lelo bazaka na baboloko bato bazosuba mituka bazotonga bamapango eba Krista Mukadi azana ndolo ben azana ngenga lelo lit oyo ezalaki ba aventure mais ba corbeau babimi bon la déclaration. Le parti du peuple congolais, le parti des mieux organisés, le parti des mieux implantés, le parti des mieux structurés, le parti des mieux esprits, le parti de la vérité, défenseur des droits de l'homme, de l'intégrité territoriale, celui qui a lutté pour la bonne gouvernance, porteur du changement en RDC.
Avant de commencer, comme je venais de dire, il y a ceux de ces fondateurs qui sont partis au-delà pour l'éternité et ceux qui sont avec leur devenir de fondateurs. Pour cela, je voudrais pour ceux qui sont partis pour l'éternité que nous puissions garder une minute de silence en leur nom. Merci. Invite donc les organes et autres structures du parti à continuer à fonctionner normalement en adhésion de la nouvelle vision incarnée par le nouvel ordre politique que nous venons de vous présenter. Plus qualité. Bapanzi Sambo, Bapanza Sambo. Sika yango tosi efembeli loba lisusu ma Balingaki baboma ide pese Balingaki baboma ide pese Tokolala toko kanisa fati Fati Toko kanisa fati Balingaki baboma ide pese Tout en a diffusé. Léo, mina médecin, c'est triste. Shimbali miambia pa kabila kimbia. Alitokea. Alitokea fasi kani bale bantu wote beko kule ni makabilista. Ama mnaona bali ni chakula juu ya kwenda mer kukasumbalesa. Paka ye ule. Ana fuchika mambo yote. Hapa hakuna kuria mlenda na haya hapana. Tunajua yote. Wakati mie nilikuya kule. Tunajua. Mie jo nilikuya president ya Matipisa. Tunajua bien. Et le président Tshisekedi ananita mimi nakuya huko Kinshasa. Anasimama pembeni ya ule Mutombo alikuya ministre. Bale bote ni formation yangu mie. Maintenant, beko pale banapaswa kutemwania Kulumbashi haikuwa chose facile. Ouais. Mina niambia militoka mie ile saa mina nasikia que anatafuta kudiviser Lubumbashi en 3 fédérations. Nilitoka mina fuata secrétaire général, ancien secrétaire général Kabuya, mina mwelezea hapana kufanya ile kitu. Lubumbashi eko na 7 communes Buchangako na nani annexe. Oui. Mina waza watu wa Lubumbashi beko hapa. Tuko hapa. Mina muonesha hapana kudiviser, hapana. Depuis tulikuya na president Otabu Kalala anakufa anetwacha. Ushipime tunakosana naye kule kwake kule. Ananiambia kuya kesho mimi nakwenda. Anasema Kabuye ngariki na nguvu. Kitu tutalomba kwa badesider basasa. Garantika ni batakaburia kwa federation 1 2 3 ile Kabuye alidivize Kulubumbashi aksanti. Basi wa biso poto pesa moralité na ba communicateur oyo bakoki ko défendre vision ya politique Tshisekedi. Mokonzi ya mboka azokemba azonyoka maye moko. Lelo ba bavanda baza ba voyant oyo baboyi dictature.
yango wana tosangana biso nyonso pour défendre le lendemain. Pour ce qui dépêche le président Tshisekedi à Mongwe, totika na pouvoir te et kozala na muntu na bino kozala associé na Augustin Kabuya. Pour travailler ensemble pour bokala biso ke liboso. Merci un combattant d'ailleurs, c'était pas une question. Tosi ici là, Bamboko. Tosi ici là. Baoui ici Mela, Outi la base. Président. Merci. Rien à faire. Ça qui est délire politique, on ça délire politique. Kabouya Baye. Monsieur Kabouya, tu appartiens au passé. Apola Andimate. Apola Andimate. Mon amour Abdou. Déclaration à Boboto. Baba qui vient de river. Na luki badjo na moni été. Mais na moni patron na excellence Endurance a expliqué biso comment Augustin Kabuya a sous ce côté. Sugo badjo. Ogosu Kaboni. Malobese pas. Merci beaucoup Ndeko Fofana. Oyebi ancien CG de l'IDPS qui a commis déjà ancien. Azaï sur le CG de l'IDPS Augustin Kabuya. Na lobby na ye na balolenge nyoso pour comprendre. Mais le la sagesse na moto na ye réalité ne conduit rien à libulu na ye. Na loba na ye dans la vie il faut qu'on comprendre les signes du temps à comprendre te. Na ye ko répéter na lobby. Dans la vie, il faut apprendre à quitter les choses avant que les choses vous quittent. À comprendre les remoroté. Par après, to mémé lié. Ndegeba na nzambe balobara. Nzambe asalaka na ngonga na ye. Ngonga yango ezwe koki. Aujourd'hui, Kabuya a ali na mission ya bakabiliste. Oyo bazu ba pesiye. Ndeko Stania uti koloba. Joseph Kabila loba. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. À bientôt, wana a ali ko préparer. Sans oublier, Kabuya akenda na Katanga, akutana na Kabila bosa na téléphone na yekuna, akutana na Katumbi, basolola, mayenini oyo bazu basolola. Aujourd'hui, memeli biso ba fruit na yango, Kabuya ala musi ba kabiliste nyonso, atekeli bango ba poste. Par après, to ali majorité na Sénat. Mais Kamata Sama Lokonde Mamikaye comme candidat unique de l'Union sacrée. Na poste ya présidence ya Sénat. À l'époque, na premier mandat président Tshisekedi. Tozalaki na le site Mwamba azalaki président du Sénat. Mais azova nazoloba bientôt nazokoma président. Bientôt nazokoma président. Le président Tshisekedi a kutani na ba coup d'été belé ba tenté belé je raté. Or que zalaki plan na bango pour que Kabila zongat. Parce que loba je ne vous dis pas au revoir mais bientôt. Plan ne zalaki et non comment recommer le président Tshisekedi pouvoir automatiquement et kozonga na président ya Sénat selon constitution na biso. Ne bozongi ya Kabila yango wana. Le président Tshisekedi na sagesse so azali na yango na molonga ni ya malamu o azali pene la distinguée première dame Maman Denise Nyakero Tshisekedi atali si papa esengeli to sala na ba prière rebelle ba plan na bango échoué. Aujourd'hui Kabuya zo atali lobby lokola na premier mandat ba plan na bango zo échoué et le ngo bani na ngande mutuna sala ke ba plan na bango ekokisama oko remarquer bato ape perde bazolo bali susute ambo bazolo bali susute Denis Mukwege bazolo bali susute Katumbi bazolo bali susute Martin Fayulu bazolo bali susute bomo nango ezate pona président Tshisekedi alongi bango na ba élection mais eza pona plan na bango oyo bazu bati en marche à travers Augustin Kabuya zo Sénat pesa yango na nani na Sama Lokonde sans oublier leader président ya Sama Lokonde qui est Moïse Katumbi basala réconciliation yena Joseph Kabila na Katanga Sama Lokonde soit vendu comme président du Sénat. Awa Toro Kiberta d'ici mois. Sultan Makenga. Corneille Nanga Alobi. À bientôt. Tozo koma na Kinshasa. Car elongo bani na bandeko na biso. Ya mibali na ya basi bali koze la biso. Tolongo la Tshisekedi na pouvoir. Kolongo la eza na nzelani. Toki na élection, na voie normale ya élection. Mais élection en 2028. Mais bido bozo linga bolongo lesiko. C'est que nani na coup d'état. Sama Lokonde bandisco président Sénat. Babeti kuna bango automatiquement pouvoir ezongi na oyazali président ya Sénat Sama Lokonde par après Kabila Katumbi ba récupérer Bokonzi. Wana siko bolo balanga est-ce que
Augustin Kabouya aza pour chef de l'État, toi aza contre chef de l'État. Aujourd'hui, le même Augustin Kabouya, a lobby était azali président AI à parti. Mon colonie il a comme président AI à parti. Et c'est là Simbisiot. Et ça na secrétaire général Baleka, ba maître Jacquemin Chabani azala secrétaire général, ba Mavungu azala secrétaire général, mais ba longwa baleka te. Mais pona nini yo eloko eza ya yote. Olingo komisango ya yo, ozui ba combattant, o tcheki songi, o panzi bango na politique a divisé pour mieux. Le lotang bazu ba sangani force wana. Ko sangana na bango force wana ememi nini Kabouya na libulu a sous-estima ki ba combattant so basangani tanga moni basangani ememi na libulu ayeba ki yango bien avant il faut na diviser bato po so basangani eza bisika esprit ya Tshisekedi devant la bona na close aujourd'hui bato ba aider mokonzi mboka bato ba travailler na chef de l'état banda papa na ye banda papa ne bazandi il part entre autres Eliezer Tambo aza victime Augustin Kabouya. Ce qui te lobi totanga makambo Augustin Kabouya salina batu ba poste ezalaki ya batu atekelango ba kabiliste ba poste ezalaki ya batu songolo pakala atekelango ba kabiliste aujourd'hui bokolo bananga Kabouya azali na IDPS. Merci beaucoup na mai ozo salemi na boboto initiative ya ba parlementaire debout ya Zando to moni force du progrès ba yena ba structure rebelle ba ye ne ba ye ko désavouer Kabouya pe na déclaration ba lobi désormais Augustin Kabouya azali sous CG ya parti Vous êtes d'accord, oui, il y a ville. Non. Hôtel de ville. Mais comment on a hôtel de ville, victoire, oui. Un mot, la déclaration. Oui, le Congo nazali vraiment qu'on remercier d'abord parce que Ebele Baye Bakate, maman Marthe Kassalo, a cofondatrice à UDPS. Première combattante. Oui. Nazali ko remercier le lenge vraiment bazu décision malamu ya ko faire partir ndeko na biso Augustin Kabouya. Mais loko na koki ko senga na bande ko nyonso o batikali sima na eke ba o pe bakenda na Jean-Marc bakanga mitema batikala kuna. Ba o pe bakenda kina Mavungu bakanga mitema batikala kuna. Ba bakenda na Chibala. Na Chibala bakanga mitema ba mususu baka oui. Bokanga pe mitema bokende na ye. Mais na ko senga kaka na mutu moko ndeko na biso Mbokila. Mbokila nazali ko senga ye ti aye akanga nanu munoko bokoko to saleli ba moni vraiment que ezongi sibiso na nzela parce que UDPS eza ya base ezalaka ya ba dirigeant na te ezalaka ya base. Merci na Vodine de Tony, pourquoi pas Manix Kimbolo, Didier Kikou notre aîné, Amos Lubaki bana giseso nazo zela bidon omoni jou élection ne koza bo sanga na boya ibele. Pour Bino Bana, c'est un débat en 2006, 2011, 2018. Si vous avez le lobo qui était Didier Kikou, ou Ayebi Nzela, ou Ayebi Kouloa, pour les lots qui cessent, mais pourquoi Bolengi développement y a qui s'est sauté? Merci à André Tosouk ici, mais na bande si c'est vrai, na IP crime, Bozo Kangaba Koulouna. Toba nozongi saba vidéo tango bokanga Gilles Moniere bo peut-être biso combien de kuluna tango général Kasongo Mikoloto asali na Kinshasa combien de kuluna auto filmé mais pourquoi kuluna les autres na la communauté les autres na la quartier bo mituna boko changer pe stratégie te ande to sukisi merci.